Initiative Kabela orphelin to liesa orphelin o ya mama Nathalie Atatama bakitaki lobby na orphelinat Maison des Anges kuna bolanda makambo elikaki na Shadrach Tenta. Ko Kabela babola eza ko defisa nzambe. Initiative liesa Kabela pese kisa orphelin andeko Nathalie Atatama bazalaki lobby na orphelinat Maison des Anges na quartier Mukonga pona kotikela bana biloko na mbongo oyo bandeko ya bipai binso batindelaki ye. Boyoka Maison des Anges ndenge balobi. Nzambe akanisela ye abakisela ye ebele nayebi ke nzambe aliboso te eza mpe ya suka te a chaque fois kozala nango lisusu akozonga mpo ya kosunga bana oyo. Napesi merci ndenge ayeli biso biloko nzambe apambola yabakisela ye bisika ezozanga abakisela bango ebele mpe oyo azoluka nzambe apesa ye. Na ngambu na ye mama ya boboto Nathalie Atatama alobaki mpe boye. Papa azalaka papa ya baorphelin biso sikoyo toye nango topesi baorphelin balie gato bazwi miliki na bino bazwi mapa na bino bazwi loso na bino semulu na bino fufu na bino mwakaye na bino bazwi oyo nyonso bino bopesaki ekomeli bango. Alors toye kopesa bino ka merci. Donc topesi merci mingi surtout vers Pâturage Télévision, je manque de mots. Merci parce que vous étiez avec nous depuis to bandi initiative oyo tito komi awa de tout cœur nzamba papa na biso mbakadi apambola biso apambola vers Pâturage. Na pesi merci na bandeko nyonso ya mangembo ba accompagner biso ba mama ya mangembo ba papa ya mangembo ba yaya ya mangembo baleki ya mangembo vous étiez nombreux en tout cas bondimi ko accompagner biso merci. Ndeko na ngai tosunga babola po yango nde eza etinda ya nzambe. Mama Nathalie Atatama asali yango etikali yo ndeko.